Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo ya lelo, nazali na plaisir makasi ya kopresente bino yango na mukolo na lelo, kasi na tombeli bino bolandi malamu. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba to amité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba ebisi ba to amité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifier a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala na bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle, c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Chef de l'État a pesaki ba dernier hommage naye et pa ya Albert Ndele oyo azalaki premier gouverneur ya Banque Centrale akufaki depuis mukolo ya le 1er avril kasi cérémonie et salamaki kuna na hôpital du cinquantenaire bolanda ba détail na reportage oyo. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a kendaki kopesa ba dernier hommage naye epai ya Albert Ndeli. Oyo akufaki na date ya le 1er avril na Brésil. Kasi cérémonie et salamaki na hôpital du cinquantenaire mokolo ya jeudi le 27 avril. Kasi Albert Ndele azalaki premier gouverneur ya Banque Centrale du Congo. Kasi cérémonie et salamaki na hôpital du cinquantenaire na présence ya chef de l'État na ba membre ya gouvernement na ba gens ya Banque Centrale du Congo. Bazalaki wana pona ko rendre ba dernier hommage pona musala ya Albert Ndele oyo asalaki. Na yango tokoloba tika ete molimo ya Albert Ndele epema na yango na kimia. Président Denis Kadima na ba membre na ye bakendaki ko déposer rapport ya musala oyo bango basalaki ya 2022 na 2023 bolanda ba détail na reportage oyo. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel. Président Yaseni Denis Kadima na équipe na Mobimba bakitaki bongo mokolo ya jeudi pour na ko présenter rapport ya misala oyo basali huta ko banda avril 2022 kino mois ya mars 2023 makam oyo basali nde yango ememaki bango epa ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso pour na ko présenter rapport ya makam oyo nyonso tu basalaki po ezali mission oyo bapesi bango awa na République démocratique du Congo. Kasi na maloba na ye azali ya kosepela pe a féliciter ba membre na ye to pe ba agent ya seni na misala kitoko oyo basili ya kosala kasi na dire ya muke. Selon président Kadima alobi ete population nyonso tu oyo azalaki na poste ya carte électeur azalaki servi pe azwaki carte électeur na temps oyo epesamaki awa na République démocratique du Congo. Kasi pona ba oyo bazali ko rêver
boyebaka déjà été République démocratique du Congo ezali déjà na voie ya ba élection oyo ekosalema na mois ya décembre po kala mingi te bazali kobanda ko recevoir ba candidature ya batu nyonso tu oyo bazali na ba ambition ya ko postuler pour na ko diriger République démocratique du Congo. Général Jeff Oyo azo dirigé ba force régionale a démissionné pona ba menace Oyo banguna bazo menacer bolanda ba détail na reportage ya Faso Kirombe. Around 20 of them, ils ont eu aux environs de 20 behind Kibumba 2. Général Kenye Jeff Nyanga Oyo azali commandant ya ba force régionale ye mutu azalaki kukamba force régionale Oyo bazali awa na République démocratique du Congo bayaki mingi pour la kocha ordre topé ko sécuriser este ya République démocratique du Congo na situation ya guerre Oyo ezalaka awa na République démocratique du Congo. Kasi ye mokolo ya jeudi 27 avril 2023 a déposé bongo lettre na ye ya démission pe aboyi na ye alobi ko travailler lisusu te na tina ya menace oyo ye abengi yango ya intimidation na ba militaire étrangère oyo ba visitaki résidence na ye ya kala na mois ya janvier oyo esali ete ba matisaki ba drone pe bayaki physiquement kotake ye nde ye amoni yango ezali mabe atie vi na ye to pe famille na ye a danger a préféré na ye atika fauteuil na ye epai ya mutu oyo azali capable ya kodirige po azali kobanga ba menansi oyo ekoma makasi bana na ye to pe famille na ye lobi bazwa balikama na tina ya problème oyo ezali ya mboka na ye te na tina ya problème oyo ezali ya pays mususu este ya République démocratique du Congo oyo esali bamvula ebele ezalaka toujours menacé kasi kozi na yango ezali ba voisin pe ba tetre oyo bazali na gouvernement to pe bazali na mboka oyo nde basemaka trouble topé des autres kuna na este ya République démocratique du Congo. Général Jeff Nyanga ye alongwe na ye po azali kobanga. Beltesco azo continuer ko servir population na ba produit na ye bolanda. Bœuf oyo okoki kolia yango ona lipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi corne bœuf ya solo. Coronavirus Oxford ezali coronavirus oyo eyebani pongo mobimba mpona nini po à la seule différence ezali mundele esa atila oyo déjà matungulu na kati yaza na matungulu na ye déjà na kati yo kosala so défense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koleki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure.
kolia malamu biloko ya qualité, surtout bacornebef oyo uti na Brésil. Cadeau signé Beltexco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino, kolia kitoko, santé kitoko, libota mobimba, elengi na elengi. Ekeyo! Oui! Oui, oui! Oui! Bamembre ya opposition bazali contre union sacrée, balobi na population bakende te lobi na sortie officielle ya union sacrée. Bolanda ba détail na reportage oyo. Tosangani lelo. Kaka ndenge tobandaki kozela jour yango ekoka, yango ekoki jour J-1 sortie officielle ya union sacrée ekozala mukolo ya lobi samedi kasi ekosalama na stade de martyrs. Union sacrée ezali plateforme politique pe électorale oyo bazali ko soutenir vision ya chef de l'État. Kasi bopoza bazo telemela sortie officielle oyo. Yango député national Daniel Safou asali message oyo pour la population. Anti-Fachi, anti-régime, kaka makamna lobaka, papa nangai. Nazoboaka mbela na baimboka, tous les Congolais partout où vous êtes, nous sommes en voie de disparaître. Il y a des États qui disparaissent. Le Congo est en voie de disparaître. Celui qui tiga ne Félix Azokele Nabiso, alamuki na tongo abeti bino loko, au 16 milliards, nous allons 16 milliards te, bolamuki na tongo ba détourner autant, le Congo est en voie de disparaître. On dirait mboko ekomi ya bango, bana ngumba Kinshasa, mbongo ebimi, pona basala ba meeting na bango, c'est plus de 15 millions. Ba preuve ozolo ba wana ozana ngo. Papa, ngaza politicien, ngaza tina ba preuve te, ngaza politicien. So ba moni ki na kosi ba tsenga ba kaka ba minga na prison, je m'en fous. Bana ngumba Kinshasa, bana Moamba, bana Funa, bana Lukunga, bana Changu, bola kisabango ke ba échoué. Mais comme ça démobilisation na koloba na lokoto lingala. Bana ngumba Kinshasa, izesika ko kendete. Lokola passe ezali. Ndeko mususu azomona soka zu moi $10 wana. Moi 7000 wana. Na polo ba pese ba tie mu kwantombolo ba tie a pembeni. Mba ike ba kokende. Pamba te makambango na bondoke koti na kati. Moto afuta makate. Moto aliaka malamu te. Moto azana lotiliki te. Nzela malamu te. Transport koma moto. Ba longola biso na bo moto. Lokumu na biso ba kinwa bana kin. Ba longola biso ngo. Ba longola biso jantance. Tokoma bata ba moto ba West Africain. Biso to ba West Africain. Nana mona na télévision. Na Tchad batu na moto. Mbuku batambola na moto. Lelo ngape komelingai. Bokende makambo wana te. Soki bokende makambo wana, bokanga biloko mibale. Mpate bimi ya mingi. Mpate bimi. Mpate mse uti Lubumbashi. Mse uti kuna na place bazo komisaka na Lualaba. Basangisi mbongo wana po bakabila bino mbongo. Na bakalki nanga na sali. Pamba te zali mododre nazo pesa bino bakinwa. Soki ba pesio moins de $20. Yebake ba escroquer. Mwana batu Félix abimisi mbongo. Pona bo sepela. Mais bakata kato baza pembeni na ye. Basi bakati. Mbongo ebimaki déjà depuis mes crédits. Tala lelo jeudi bakaboli binote. Bakolinga bakabola mbongo vendredi. Ba misusu ba okabola samedi. Batie ba bise nini. Mais soki ba pesio $20. Pona zui ba information na batu na ngai. Bazo pesa polo na $10 déjà bakati. Mwana batu Félix apesi mbongo na ye. Mwana batu Félix apesi mbongo boyembela ye bobinela na Stade des Martyrs. Peuple congolais tokoma na mayele. Yango tokoloba boye kote bazo pekisa, kote kuna bazo sala organisation na même date. Yango ezali kaka guerre politique to ezali nini. Dossier oyo tozo talela pe tozo jimbele. Kinshasa eleki partout. Oui.
Kinshasa ba réagi pour la sortie officielle ya Union Sacrée na micro ya KNB. Batu faut pas kende. Et si ka soki koko ndenge zolo ba ke batu bazo souffrir. À partir de wana nde tango bozo solo la, boko trouver moi un compromis place monique moi koko se ezali bozo loba. Bozo mona ba kende pour il faut pas kende quand même. C'est très important. Non, avenir ezali. Makamu o elekaki bazongela kate. Tango bovandi bo lobika no tala ndenge to lekaki ba ndenge to salaki bo esimba kite. Bako chanja ngo sikoyo. Avenir ezali. Ba ndenge ba union sacrée ba benga union sacrée. Cela veut dire quoi? Donc il faut pas bongisa pena makamu pied place souffrir, à tous souffrir. Tout le monde a quand même que nos changements ezali. Basala likamoko ya bien ya malamu aux populations quand même se pela. Ce qui va basala intérêt na bango, biso peto ko bafouer bango. Hein? Eza nengo ana. Kamo kolomoko union sacrée azo sala marché. Kamo kolomoko lamuka zo lamuka. Eza nini? Awa lamuka akangana nu nani marché na ye. To sala nu union sacrée lele. So to sala union sacrée lobby, ye place na mokolomo mosus. Maman. Toko ko sangisa makambo nyonso place moko te. Eza bitumba te. Tozo bunda. Bitumba eza kuna na Rwanda bazo bunda te. Biso to bunda wa. Union sacrée azwa mokolo na ye. IDPS azwa mokolo na ye. Moto eza la place na ye mama. Lamuka pe inamoni lamuka aye na likamo mabe. Kaka mokolo nani union sacrée aloba kiti akosala lamuka pe alamuki. Wana eza désordre. Po bango bakoko koma na nzela. Nani union sacrée na nzela. Masa se kobeta. Batika Félix afanda. Moto azwa mokolo na ye. Lokola union sacrée eza samedi boyete. Ye passe dimanche. C'est-à-dire biso vrai bana Congo, tozo défendre ne mabele na biso. Donc tozala puna na marché. Faut que nous défendre ne mabele na biso. Vous comprenez? Il y a ça le discours na yana na ndenge na e tout ça en tant que politicien opposant bon. Ça on a mais OK maramba lobby za mamba ba congolais. Bazo défendre mabele na bango donc ils ont un problème. Union sacrée za mabete, union sacrée zali biso tout derrière le chef de l'État pour na ko sala effort que balkanisation ça la maté. Ça dit union sacrée a conservé le pouvoir pour éviter que azana ba na nyongo ya population. Vous comprenez? Pour ko qui s'appelle promesse ya sala na population. Il y a un monde qui azo continuer toujours pour préserver le pouvoir. Notable Kitambo Jimmy Mukendi abengisi na population baya mukolo ya lobby samedi pour na sortie officielle ya Union Sacrée. Azali mwana mboka ya solo un vrai Kinois ye akola mingi na Kitambo ezali bongo nani coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso ye Jimmy Mukendi na souci oyo ye azalaka na yango po na République démocratique du Congo po na Kinshasa yango azali ko soutenir vision ya chef de l'État na nzela ya Union Sacrée yango asali message oyo asengi na population nyonso tu ya République démocratique du Congo précisément ya Kinshasa oya mokolo ya samedi 29 avril 2023 na sortie officielle oyo ya Union Sacrée de la Nation. Bana ya Kinshasa, bana ya Kitambo, tala mutu na bino yeyo, abengi bino nyonso tu oya ko soutenir vision ya chef de l'État la sortie officielle oyo ya Union Sacrée. Jimmy Mukendi, bana ya Congo, bana Kinshasa, bayoki message na yo pe mokolo ya samedi ba kozala wana ebele po yonde obengisi bango. Magazine
nini ya KNB etambolaki pona kotuna population soki mwasi auti na ndako ya libala ekufiye akomaka bilatela mwanza pe bitambola na bisalasala ezalaka nini bolanda réaction ya population ndenge ba réagir na micro ya KNB. Basi ya mabala ebele na Kinshasa soki kaka libala ekufiye okomona akobanda kolata bilatalata akoyeba te nini oyo esengeli na ye alata okomona ye wana akolata kola akolata jipa mukuse akolata kata fumbwa eloko moko te ezolakisa ke mwasi oyo auti na ndako ya libala yango totambolaki pona kotuna population soki kaka mwasi libala euti kokufa ye akobanda kolata bilatalata ezalaka nini boyoka population balobi boye mwasi seka bimi na libala akoma kolata bilatalata parce que ye pe alingi ke mobali pa mona ke oui ye pe azaki mwasi banda kolinga ye dans sens bon yango monaka mwasi akomaka bilatalata ayebaki aza na taille pe balingaka ye atula te aza mwasi mabe te azongeli biloko na ye oyo ya banda kolata ere alingaka po mwasi nzoto ne babombaka yango kwanga oyo ya mutakala basomba yango te basombaka kwanga oyo ezalaka milamba mwasi il faut omi respecter nzoto na yo moko po mutu pe apesa yo valeur batika makambo bilatalata eza bien te mwasi faut kobomba nzoto mobali alingaka mwasi pona bilatalata te akokuta ya mususu olatika robe seka balinga yo olinga okaka ezati ke polata robe mukuse olata jipa mukuse do otika mabele polele sengle prend cassé eza pona bongo te normalement faut akoma olata bongo po luka pe attirer ba mibali mususu akokuta na pena mutu moko boye akozo epatie suna ndako libala pona mitu atikali ye moko atikali célibataire so likombe faut aluka pe alata ba biloko mo boye atira biso mibali puisque mutu mo boye pa kutana ye après mais lelo neti bena ki lelo mwasi so po bamona yo so lati bongo te bamona yo te batyauka te fo latande pena bongo po batyauka komwasi so akabwena mobali azwaka bachimie trop omona ke akomosala babisalasala neti kaka neti amimonaka ke ya mwasi atoboyinga mobali mosusu akoya yango bakomaka kosala banimporte kwa lata babilatalata banini neti kaka po apesa mpe mobali wana akendaki zuwa neti kaka yango esala bongo so dezozwi chance ozala na ndako ya libala ifo ogarde opportunité wana parce que eza facilité biso mpe bamibali besiko toza ebele nazolingoka boye neti omonaka nalingaka yo me nzoka te so tokomino mpena boye nzoto na nzoto toumela na biso te tokabwani me ntango oza deya na ndako ya libala mutu moko boye azwi charge na yo azobokolo kitoko mama vanda na ndako na yo ya libala calmement respecte mobali na yo kolinga kosaba n'importe quoi te no bani kozanga koyeba nde esala bango na sens nini bango bamonaka so abimi libala bango te me mwasi amonaka so abimi na libala amona ndeke asuki déjà nini ke soki neti soki akitoko makasi alibala navandaki bonde so nabimi na ozwa mobali mosusu te na ozwa yango ntina bango bakomaka kobilatalata bisalasala me babosanaka ke so obimi kuta libala se garde ozala bien osambela peut-être destiné no eza liboso nzambe abongiselo après tout ce qu'on olata sali te olata bilo mwa mike obima neti ndumba mbala bien oya pembeni na te aoya na ye te ndenge biso ba jeune fille topansaka mais eza jeune fille tu nde apansaka yango te donc ke oaka mokolo donc eza yango na sens te donc yo oyebaka nde kose respecte ndenge okutana na motu mosusu oyo mpe akoki ozwa wana ba jeune femme ou ba mama oyo babomi mabala ngai na chantre na église donc conseil nga kopesa mutu ezaka kiakanga na nzambe mutu apesaka pe nde mutu abotolaka peut-être so zaki na libala oyo ozaki ovandaki peut-être zaki destiné na yo te yango nzambe asali ke abimisa yo na kati wana parce que mutu mukolo destiné azwa place na yo pe ozali na place na o nzambe abongiseli watala talandi yango mutu ebebisa réputation na bango na biso pe to obeba pona bango pona biso misuso ekweka wana tosumuki ok bongo na mabe tant azui elamba alati bien afiniki bien au moins te nga pe on appelle na attention moko kuna te attention na pe za kuna pe te mais tant ya ta mabe attention na pe to beba kasi te alinga bandela vie à zéro ok soki azui oyo ok
via kosangasana omitia subo tutu na nzoto ibabe. Ok, wana susu ozo fixe te ozo wala bien te. Ok, ndeso ovandi kimia osama kamna yo oma mobali mo koya. Mobali mo penda koya pe ya bien pe. Tokolo baboye na ba mama. Soki outi na ndaku ya libala ekufi yo eza na tina moko te olata bilata lata eloko ya mukusi kotika mipende libanda yango elakisaka te pona mobali aya liboso na yo yango pete elakisaka pona mobali mususu abala yo yebaka nini oyo esengeli na yo olata po outi na ndaku ya libala. Tika makambo ya bilatela mwanza ezali na tina moko te Kinshasa eleki partout. Oui. Ekomi tango ngana bino tosekaka toseka mwa moke po nazalaka na kanda te kasi totuna nanu nini oyo agapeka shama apopozele biso na mukolo ya lelo lokola TikTok ya mukolo ya lelo tolanda. Oyo za jar mobala ndeni kolengela maso bondela basi mon cher mwasi nanga na kolengele na kobondele na kolambele na kosalele parce que mwasi nanga yo soza comportement batatu baluba wa mona rôle mwasi za la cuisine nga pona nga mwasi a reine nga mwasi nanga za reine mon cher mutako sote yanke na bolingo za raté yuma pe na bolingo za raté kosenga pardon kobondela mwasi eza synonyme ma faiblesse te soza osali mabese nga bolimbisi ya bolingo. Moi, si faut relinguer, moi, si faut adorer parce que je suis mabolongo, assemblée la racha comme maboura nzambi. Yo soza comportement baluba, ils ont rassouté ba comportement na. Tapije. Ezalaka ne bandeli pe na suka na yango tokomi na suka po ngana bino tokabwana nazalaki na plaisir makasi ya kopresente bino magazine KNB News na mukolo ya lelo kasi na pesi bino bon début de week-end. Kinshasa eleki partout. Oui. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino